De cette formule magique, il fallait pour pas prophète de Nile si abimi si la vérité est somme. Ce qu'on raté image, je pense qu'on compte à l'eau là. Bravo. Là qui c'est là babouné sur Koba TV. Vérité est qui sur les alliés à Nzembo de Sincite. Fali à l'esprit. Fali à l'esprit. Mais Fali Azali prince et Konda. Bango ba proposer ba mana Fali Nzembo ya to bengi mama. Ngata ngonga na yoki. Na isi bango na bité Nzembo wana boyembisa artiste anga nitaza artiste munene bot pona ba Nzembo musu parce que Nzembo wana eza Nzembo moko to bengaka bokoko na biso. To benga bokoko na biso. Oui, René a clair. Que Nzembo wana ba emanguna mari Mabelelisi. Mabelelisi. Avant Mabelelisi à Kota. Bango déjà bazo benga mama. Bazo benga bilima. Ça, c'est l'ancestral. Nakada Bonkoko et benga l'esprit. Parce que quand on parle de chefs coutumiers, ce sont des esprits ancestrales. Donc, Fali Azawana a pasteur. Faut pas toi bango. Fali n'est pas un pasteur. Baptiste a commis chef ya Bekonda. Si symbole oignon sur ma pesi wana, et ça va symbole ya Bonkoko. Prince et culture anamango. Kasi Bankoyi le la kana simanda kuboyi. Soka siliki oui, Bankoyi libanda. Et puis monana so tali na sima miso kufi. Na sima mbonda. Okufi miso avec. Poza Bankoyi na kati et chantaka et yo changer son. Et na banzembo wana eza na ba connexion na bilima. D'accord. Les églises té. Yo moni nzembo ande embarquer batute. Oui. Alobi na garçon na musoko mena. Mbambu, abi bambu, so za mobali. Bo bimisa nzembo. Boyemba nzembo wana. Donc, nzembo wana ezali na pouvoir na ngu. Et wuti et pa ya mabele liste la bonkoko na bango, ba yebi eloko baza ko yeba. Quitte pas René. Mais quitte pas René. Pour azali allié na yi. Oui. Ayebi eloko zo sala. Là, c'était le prophète Lenile Simona Moussa Kata qui dévoile ses craignons sur les bombami dans Nzembo de Saint-Seth. On le sait très bien, Fali Poupa, c'est le prince de Anamongo. Anamongo, c'est le clan Mobimba. Où ils allaient pour Sanissa Basakata, Biko le Belé, que j'en fais partie. Je dirais qu'il Fali Poupa, c'est le prince d'Abisso parce que je suis Moussa Kata de naissance. Denis a pratiquement tout dit dans cette interview, dans cette émission que moi je suivis en intégralité avec Franck Stemay. Qu'on le sache, biso babantu tozali na force spirituelle na biso ezali bokoko na biso. Nyonso ezali na kibokoko na biso ezali kaka kisité, mais ezali tradition na biso, ezali coutume na biso. Même les Européens bazana ba coutume na bango. Coutume ezali manière bato batablo lenge ya bato batambulaka. Ils ont régir société na bango. Les Européens, asiatiques, hindouistes, bazali na coutume na bango, ezali lolenge ya kotambola na bango, ezali pe lolenge biso bakoko na biso bande kotambola. Yango Fali Poupa, il s'est référé na lolenge bakoko na bango bande kotambola. Yango asali Nzembo de Saint-Seth. Magie ou pas, sorcellerie ou pas, Fali Poupa est le prince de Anamango, toyebi biso ba africain et le ronini ezali en être roi, être prince, responsabilité ni force ni spirituelle au Fali lelo azali ko incarner. Ce n'est pas hasard, Fali à l'oba 10 ans mal accompagné. Après, qu'il pas baillé, investir la prince dans la Mongo. Fali Poupa est ce qu'il est. Qu'on ne le veuille pas, Fali Poupa n'est pas Toms. Fali Poupa n'est pas Moïse Mbié. Fali Poupa c'est un artiste et musicien. Nous savons le dessus de la carte. Il y a un artiste et musicien. Je ne sais pas si c'est de la magie. Je ne sais pas si c'est de la sorcellerie. Mais ce que je sais, c'est que Fali Poupa est le prince de Zanamongo. Libre commentaire, que pensez-vous de la force Toba dire il a fallu par rapport à Nzembo wana des Saint-Seth? C'est de la sorcellerie, tu es allé magie, tu es allé né. Bravo pour na libre commentaire, les allé né. Tu comme il a soukati, bravo. Ni n'a aussi la raté.